messieurs, bonjour. Bonsoir. Place Ignacio Touboulanda na Air Ignacio Touboulanda biso. Site na bino ya kitoko obo mesala mingi koza attaché site na bino babengi na kombo ya Vérité Universelle TV. Ya Maître John le boss des boss le potre. L'apôtre o asimbi poto na minito Switzerland monangata Zurich mutazati. Et bon séjour na yo patron place aux Angola na bike kala mingi te o lekela biso awa na Kinshasa. Mesdames et messieurs, boyebi nyonso to eza ko se passer na kati ya mboka poto awa na Kinshasa exactement. Donc il y a beaucoup makambo ezoleka awa ya mabena ya malamu et mélanger place moko. Et comme biso tozaka na biso pour mutute ceux qui ont besoin étant chroniqueur journaliste, aujourd'hui qui ont besoin, il y a droit de réponse. Nous, on a le droit de vous permettre de faire une permission, passer une émission, on a le droit de réponse. Alors, Lelo, tu es un grand caméraman réalisateur, Asali a trop dans le monde de théâtre. Asali a trop dans le monde de théâtre, Asali trop ébélé. Alors, on peut ça comme on a été. Lelo, on a vraiment ébélé à Sabino Bana Poto, au Bozoyo, partout dans le monde, comme on a été Molina Nenge Amabe. Et là, moi, je suis là, ce qui se passe. Mais il y a mon présent, l'élo na émission, l'élo Paradis Musique, pour amener un peu, expliquer, amener un peu, loba, baloba contre et ça y monté. Alors, l'élo tozana bino, vraiment, tout le monde a banni déjà. Ça me présenter, mingi, penati, moi, se présenter, mesdames et messieurs. Bonjour, papa Nanay. Bonjour, papa Bob Molema. Merci beaucoup. Vraiment, tant on le balanga, bon, yabi que yoza muto simba déjà caméra biso to benga ngo munduki. Donc yo mo tala rapport yo botinda bata la caméra. Donc caméra le roi va benga ngo munduki. Lelo yo mo posa devant la caméra. Bonne santé. Oui, santé très bien par la grâce de Dieu. Nayo. Oui, ngana zalanga bien par la grâce de Dieu aussi. Donc lelo émission na biso eza mingi eza droit de réponse. Nga nazana ngala mituna. Mais nous avons mituna lelo ebele penzati. Yonde mutufo meka un peu expliquer bana poto po na biso na minute so poto za robé ba Zurich partout Suisse mboka partout dans le monde. Tozo ba coup de fil tongo midi poko na bisayo. Donc boza vraiment suyer salut. Mais lelo to meka un peu avant to kota na kati ya ben ya émission na biso mais quand on peut expliquer bana poto o balinga ro mingo balandara yo balandara ba film yo salara mais quand expliquer bango qui est la personne au hasard on a plateau na awa na Paradis Musique. Ok, merci monsieur Bob Molema, l'héritier de la presse. Ngai monsieur Nono a mis les 08. Donc Nono a mis les 08. Nazali caméraman, réalisateur, monteur. Mais auparavant, Nazalaka artiste, comédien. Donc à l'époque, biso na monde artistique to baka na temps ya ba CD. Na temps ba CD na tiki art. Moi trop temps ba CD. C'est quoi ton natani? En fait, pour l'instant c'est YouTube des oreilles. Donc internet c'est comme la moins vitesse. Donc on a tiki art na décembre 2012. Donc dernier film na ngana sala et ngana koma ezala bozwa mayele. Bozwa mayele na koma yango ide nanga na kata film wana j'en profite aussi na pesa meta mbote sika zali nazala mwana ya Suzy Bantu vie de loin meta zaki mama leki nanga pakalowi mama Kalunga Esobe président José de Londres ya Modero donc fait pas moi belé donc ezaki dernier film nanga na joué et puis na ki aussi la réalisation. Lelo nazaka kana kati ya monde ya théâtre mais na simasiko ya caméra. Non, caméraman réalisateur. Ah oui, caméraman réalisateur. Nasali ICA, na RTNC. Lelo nazaka réalisateur. Ce qui nazal vraiment plus que stationné na art dramatique to de benga théâtre, c'est parce que mon moyen de vivre. Mes passions na ngai moko ezara cinéma. Donc ndé nazolo bana obwe Bob Molema. Si tu aussi ça année donc en fait comme décembre janvier déjà il faut projection et film nanga et salama na Al de la Gombe déjà na banda qui en fait la préparation nanga tu genda la site ya tournage ainsi de suite prochain film nanga donc théâtre été film oeza na ba texte si na kabola ki ba texte intitulé Beauté Fela et ana ki mongo la kisi Bakolobela. Donc c'est ça mon prochain film. Si je comprends bien, on a déjà yo
08 non. Ah oui, 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 on est en non a mis les 08. On a qu'un qu'on soit en classe et on a mis la présentation au pas bateau. C'est un peu ça. Mais apparemment, on a eu qui n'est zoloba. Ah ouais, il paraît, poto, bazoloba pour nanga. Je sais pas, on a eu au Congo. 08 na arraché nos paroles, excusez-moi. Donc avec permission, les grands monteurs place à la musique Caleb Congo. Place ça c'est là bas image so ya kala mingi to ka ba vérité ngo ebi malelo awa. Donc si j'ai la biso pena lelo. Ezaki yo osenga ki fallait donc bana poto na yo y compris ba senga il fallait opsa la droit de réponse par rapport à maram nyo sote zolo ba malaka sa poto. Nga minga benga mingi ya nono 08. To ebani lelo te yo mo rebi to ebani lelo te mingi Sandra Bouka mushi ya place à Paris kuna donc alinga benga ya nono 08. Est-ce que le lot n'engé comme mono eza salut? Expliquez-nous bana poto clairement. Qu'est-ce qui se passe na place Bozalaki na basite na bino ya place Bozalaki na mambo ya film na bisaweza yo na combo ya artiste moko aza reconnu talentueux ya Ariachou. Donc vous avez vraiment sali na poto na un niveau tu peux pas comprendre biso tozara tout le temps na internet na ebité mécano ko expliquer bana poto donc à long et à large qu'est-ce qui se passe. Merci vraiment pour la question. Jusqu'alors, Nangamoko n'a pas comprendre qu'est-ce qui se passe. Oui, tout ça qui ensemble na Ariachou. Ariachou, en fait, oh bah yébité. Les lobayeba, d'autres battements na kangana Ariachou, bateau bah yébité les lobayeba qui Ariachou azalu petite sœur propre à famille nanga. Ok? Donc Ariachou ACP là, Nangaï, Yaya Naye, cependant que tout ça là, un film intitulé Bafi Android. Il y a Ndeko Naomi Barcelone, n'a salué Bissi Kazali. Film ananem ta la réalisation. Ah oui, c'est bien moi. Réalisation, il y a film wana caméra, montage, ngande na sala yango. Mesdames et messieurs, vous comprenez que les caméraman, les réalisateurs, les héros dans l'ombre. Voilà maintenant, toi, ça là, que nos films et ça, la maïs à la danger. Bon, na commission parce que moi-même je sais comment est-ce que film est ça la tabac na ratsa poto mobimbati na kiata Kinshasa. Donc le réalisateur et puis concepteur il y a film à Maramnyo surtout c'est lui. Il y a non. Oui, en fait après ba fi Android Ariachou bisinga aya non nazalaka pe na idée nanga. Est-ce que okoki kokomelanga yango en fait tant na kozwa mbongo comme ça to tournango. Ngabi non, c'est une bonne idée. D'ailleurs, yebisanga idango zani. La sœur a raconté l'histoire. Ngapé étant réalisateur, n'a la conception et le scénario. Cependant qu'il y a comme un scénario, papa, aïe pour une fois. Il y a une mission. Excusez-moi pour n'attendre comme un site quoi. Merci. Ah, ok, merci. Na vu contrat na site moko boy, il faut na film kuna. Mais toyokani na ye boy. Ngana ocha katikati ya mbongo, yepa ocha katikati ya mbongo. Comme ça ce que film bimi et que epesi rendement ya malamu, oyo otikala a otindelanga tokabola ba nombre de vues. Nga ton grand frère na conseiller ki ngabi pourquoi pas ceux qui aiment dans pour ça au tchela film pour nini atindelo ka mbongo nyonso te yo ochandambo habité ya na ebi pourquoi en fait to bandi ko comme film bou et ça kabina nga ya na 400 $ nanga yango. Maintenant le monsieur en question il faut atindela nga payer 400 $. Mais na bisi il faut atindango na combo na yo. Franchement ya bon baté première fois batinda mbongo batinda kama maboka mutu. Batinda kama maboka mutu na zoka $250. Kutamona nigasi. Tota lelo totanga ba combo. Na totanga combo mutu ngasi yo. Ngam na zoka mbongo na ngam na ekotikela ya nono 08 $250 toki. Donc on kotikela nga $250 c'était à 18h to bengi le monsieur en question papa nous dit déjà $50 oui. Deuxième fois Haïti de Langaï $100. Et troisième fois Haïti de Langaï $120. Oignon c'est ça qui le là $470. On a joué dans un beau connaît. Na 400 et Ariachou.
en fait le quoi Ariacho linga qui film naie batuba lia moi bien batuba mela basepela pour la première film la première œuvre naie ndé sala ki que ba dépense wana esa maki moi mingi ndenge wana mais après tout ça les films ba caprice sa technique ezanga ati en fait ba potana ki moi muke na producteur naie producteur singa kokota ce film wana te ezaki mercredi nga na sa montage pour filmer kota jeudi kokota ce film wana te arrêté ninga ya na kokota ce film te bon on a arrêté de commenter tout les qui jeudi vendredi na yo banda film moko ka ya si ya le même site ya ndeko coquette na bandi film ne jeudi donc mercredi on a coquette so pour passer li bino émission fingi bino la télévision en fait na yo kabongo zo ka bongo mabiso talaki yango nga mamba obombe zate donc botalaki yango biso talaki non esika oyo tuninga mercredi tellement na kate montage jeudi na bandi tournage il est qui vendredi to comme 22h nga en plein tournage Ariacho abenga ipono isanga yana no fo lobby filmer kota ndeko bato ba bi montage te omoni mamindele so basala film ça la 2 ans 3 ans hein c'est pas que 2 ans 3 ans ezala kaka en ellipse te bazora penda temps ya ko filmer temps ya ko monter mais or chez nous le Congolais en fait technique bien té Moutassa les films il y a 6 épisodes en fait 6 heures du temps on a 3 jours à monter on a 3 jours c'est que Moutoufor a malade maintenant la salle Moussala on a de 22h si tout le monde a lobby dans un tournage les sous non qu'il y a l'exportation en plein tournage l'erreur est en raté. L'air n'a lancé film samedi na Boutou, dimanche film et quand ils sont exacts. Caprice kaka ou bien il y a technique ou bien. Non, effectivement. Il y a caprice la technique pourquoi non ça na c'est à Pongi. Na bandi montage wana 23h30. Mon petit frère Smith Mobembo aza témoin. Ah il s'engage non donc non monter non là non monter non là il y a nous zo là té. Donc ata au salindeni au koti saka kerrer. Dimanche film Koti mbala moko babenginga kata filmer sans até à partir de 8e minute babengi yo pa nani et pas ya monsieur Jean Chibochi Boisbois qui était notre boss kata filmer sans até mbala mona signaler mutu à côté filmer kata parce que sans até bakati filmer na minute Ariacho excusez-moi a bosani que naza grand frère na ye a cracha ba bêtise non olinganga te olinga bomanga bayambangu tata so azaki mutu ya tension na ko kufa le jour wana na bandi su ko revoir montage de dimanche à lundi pour filmer kota mardi et filmer Koti les films Koti bisunyo se tozwa ke sengo pourquoi parce que quand on a filmé Koti moi vitesse wana ezaki nango donc le boss a pesa biso ba félicitations parce que le film est acquis bien. Donc comme mercredi, jeudi, pas pirater film. Surtout et loco o et Ningisi Poto, Caleb Congo, les grands caméramens, les grands monteurs, place aux ala musica et logo zo Ningisa Poto zo boucher Poto na minute bino na koti penana sko na clango yo mo bimisiango yona Ariacho petite sœur na yo nenge yo mo lobi ya petite sœur na Ariacho bo pirater film batu. Hein? Producteur a payé bino mbongo ebele $1200 quand même c'est belé na mangam na biso na théâtre ndé bolo bara $1200 bozwaki ngana na mama belé Nathalie ba film ba nini bozwaki $1200 mambeze belé les bozwi 1000 oui bozwi $1200 to zela na za les ya non na linga obengo mingi ya non oza TV bozwi $1200 na $1200 bozwaki bozwi bo pirater film batu na otanga combo venanga Yves Lubamba place aux na peso mbote po na linga tellement trop place aux alimbote mboko zo mbote na bozwi nini film ya batu ya bondoé bo pesi yango Yves Lubamba a pirater film na ebité expliquer non parce que na minute on doit pirater film ba reporter bino plainte ba rosa nyo surtout o ba rosa pona bino expliquer pena bana poto bo pirater film pourquoi ya non parce que ba pesa bino déjà $1200 pour bossa la film. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant pour pirater film à bateau? Hein? Vraiment, moi, je suis un producteur, on a un producteur, on a signé, on a contraté. Le banon, il y a non, comprenez mon émotion. Donc,
esenga pasi banda na banda makambo ba film banda na banda c'est ma toute première fois kombo nanga ma babuzo ba yabo nga naza site internet te na yebi yango te et mon boss n'a pas su que je suis allé parce que je sali que combo ya nono amile et banasusu na poto c'est Yves Lubamba mais bolongo là vraiment monsieur en question na makambo buzo bandenge wana nga yoyo na zoyo ka na pirater film papa je sais pas na la linda bandeko Ariachou banda dimanche ti mardi to kabwani ngam na koti si film été parce que quand on va continuer film na machine nanga te tozi film to longolo na machine nanga te opesi mutu oyo aza na modem asala na site internet moko songolo pakala ye akotise libiso na site wana tozalaki maintenant et akoma ke ngai na yokani na Yves Lubamba soit na Ariachou en fait na zwinine Zolo Bamara bon on a poto na ko sorte vraiment vous êtes suivi hein vous yona Ariachou boza vraiment suivi. Attends papa si c'est vrai nga na vu filmer na pesi mutu pour pirater obi a combien fois image on fait bien pourquoi parce que eza image originale on a pesi mutu donc image brite alors en fait image brite eza image originale brite yebisanga na papa kasi nde nazoloba te c'est que na pesi ke bango original parce que or son na pesi mutu image originale tango obimisango e bima peka original mais auto yo ka ba pirater wana so tali image o eza na site auto kotisaki na image o ba pirater image o ba pirater eza 5 fois faible que oyo ekotaki donc au mona elongi ya mutu bien te ça signifie directement que bazui image wana à partir ya kuna donc ba télécharger ba bandeli ko monter soit ko monter et puis parce qu'ils sont à télécharger et perdre déjà qualité. Babandé commenter, tu vas exporter et perdre déjà qualité. Donc on a besoin l'histoire vraie. Le jour où on a eu ce que tu là, banda dimanche tu mardi, batu bako ko takenga makasi. Kenga en fait, na sali montage ya bien té. Pourquoi na ngina boma Ariachou parce qu'Ariachou a déjà piqué crise d'attention. Là qui yemoko Ariachou mon film Chapelet na Jorvi na Jorvi ba ye na place nga za ki to zui ba machine na petit frère wana o atinda ki film to eti na ndaku ya Chapelet donc to sala 3 jours na ndaku ya Chapelet pour to si sa premier volume ya Bondowe là to si premier volume ya Bondowe le film ekoti ka ekoti mardi mercredi na zongi ko la sous c'est pas Chapelet point na koti sa film jeudi donc si je comprends bien tout ce que obosali mamba film ma montage tout bosali yango et pas ya bato basala bino émission pourquoi bazo akize bino c'est ça un grand problème bosali ngo kana katsa pa bosali ki ona bino nyoso tout to sala yango tina osa yango baza wana présent émission Chapelet za wana présent tina silisi ti bakoti si donc ngakuti na lali nanga mutu akoti sa mutu mususu papa na temps nini il faut na zo filmer et puis na ba mégabyte nini il faut na tindela parce que biso montant to sala fi Android tina ego sala film oyo et auto en fait bientôt faut et auto bima plutôt bolingo na ngai on a filmé ya top vision kaka tina sala ngo na tika ko tinda ngo na internet te top vision tindela nga ba flash vous comprenez atimba flash na zuna copier les films na ina kata ba flash et kei poto yemoka ke bimsango kuna. Donc si on a piraté, je sais pas non, donc en fait elle est comment est-ce qu'on a piraté et puis n'atteindre la mutu on a atteindre l'inani. Or ce qui nayoka en fait nayoka déjà que oh ba kanganga ba yapo to samba comment image a piraté. Oh mais oui. So on faut na samba comment image a piraté. C'est que boluka na mukolo site wana o a piraté film. Bolukiye aye parce que c'est nga atteindre la qui est hein. Nga atteindre la qui est. Est-ce que aloba bino que ngam na tindela ke image vous comprenez ala bino ngam na tindela ke image là ngana kangami mais ce qui yo yate ngana samba contre ils ont sambisa ngana mutu akufa
site sango eza anonyme moto yango bazoyebana te bona boye mais selon barumeur nyonso tu eza bazocloue bazobeta clou sur top vision donc nayebi te Yves Lubamba mpe ve nanga place oza na mosika na biso mbote na ocontinue opesaka bambote mpo azoloba na ye pe te vraiment émission oyo l'apôtre maître John Boss de Boss na kati ya Zurich ma ministre aza na Luanda alobaki il faut pesa baréponse na moko pardon na linka balongola kombo ya Yves Lubamba et ça m'a passé pourquoi parce que ils ont dirait beau saluer kombo ya moto na likambo ya yebité à comprendre Yves Lubamba Dieu m'est témoin na yeko sola na ye y a cela 3 ou 4 jours a benginga pourquoi a benginga parce que film mon auto c'est la Naomi Barcelone il fait que bima déjà Chuna baby. Donc bientôt faut bima. Abenga pourquoi parce que l'exportation na ça là qui est il y a tous les 6 épisodes. L'air na tinde lié film na ye ka kalate a notre bondo ku c'est bimi na tinde lié film na ye il y a comment quoi ma fille Android et nin quoi tu na baby plutôt. L'air na tinde lié premier épisode eza quitté. Moi ce que yo tinda batala la caméra au mitou. En fait, il y a une caméra qui est na art dramatique total à côté. Merci vraiment. Le film, premier épisode est raté. Donc pendant que nous avons l'exportation est raté. Papa non. Film au premier épisode est raté. Nous avons pour obande la montage du premier épisode mais bandangai nasala bolingo nangai tina nde na sala bondowe nanga oyo na komi film ya Ariasho na tikali kosola na top vision te Ariasho kutu mais excusez nga zate ndeko nanga mwasi a bloqué quand même top vision lenga yeko zo ba ko wana que top vision nde a piraté parce que biso be mende ngwana ba si biso ke non ah bino mo vandi kuna top vision a piraté film na bino. Vous comprenez? A choisi vertige. Ah, comment qu'on s'en a papa? Tous à la réaliste. Est-ce que Mukolo est loco? A quoi pirater film na imoko? Comme suppose un bon. Mais na bi 08. Obi ko ki mangana eloko moko boya wa tisi ko na comprendre te. Ozo ki mangana eloko moko bona lo bata merci ko de Lausanne place wali merci ko nazo zela rara mère nanga nazo zela rara mtako sa te merci ko. Kala mingi te ton ya no si sa loba yo po yo ka ba vérité. Mtako sa bisote. Vérité et la vérité. Du solo qui mangeza du solo $1200, bino $1200 bolier tisiko yo, $1200 bodamango. Bon, pour le solo $1200 rezo beta eza na ba téléphone na ba te belé bolier $1200. $1200. Bob, je sais pas, eyaki na butu to eyaki na moi. Na auto ça le calcul awa. Bon, so ça $1200 yo calculé. Na vu $250 et pas na yo Bob Molema. Na vu $100 na agence Moïse na Victoire. Deuxième fois na yo zo $120. $120 wana ziongo pourquoi? Na ziongo parce que le monsieur question a ebisa ki biso to somba box. OK? To sombi box poto cha biloko na ye. Comprendre bino bozala nyongola to yenda za nyongola bino je sais pas c'est lo ba calcul bino bozala nyongola yo bien ndazala non on na yebi ye apesa ki $470 et Ariasho a tiré ça calcul oza maye les papa na yebi si oboye nazwa $250 na maboko na yo nazwi $100 na agence et puis na yezo $120 na agence o esali $470. On a $470 wana. Bob yoza témoin. To sisi tournage na se ya mbula. Yo ye pananga isinga. Boss abeninga. Abi tozwa $45 to melana bato baza a. En fait, na habité so zongisi na mbongo wana. Ye mongo isinga. Eh papa defa. Na otinda ngo lobby. Ti lelo na zino mbongo wana ti. Na ye kozo sous coup d'appel. Que kende baba bossa la émission. Bazana nini basa émission na il a bino $20 yanga bon la photo excusez-moi so moni ya nono 08
Les grands caméramans, réalisateurs, Robert Ali Solo, parce que j'étais le coordonnateur, nazaki chef nakati ya Sitsuana. Donc on a même nazaki kozoma mbongo mangamba tu mena expliquer bino un moment comme ça on a continué dans so moni azo insister mangamba mbongo ngam nazaki opesa mbongo. Donc eza ndengo na mena expliquer bino boye ba vérité tout à l'heure. Donc c'est un peu ça. On comprend. Donc on a yebi eza que tout ça ça est à moitié moitié. Et Ariachou, le jour du tournage, mbongo va pesa kaye pour na foutre la moi na classe. Je pense que c'est ça maka wana ba masanga batu. Pourquoi? Parce que linga ki batu. Hein? Ba savourer, ba savoir à l'aise jour à tournage na ye. Mutu nyonso amela masanga lolenga banda olinga. Mutu nyonso aliaki lolenga banda olinga. $100 ekufa. Wa apa mbongo na ya chakiwa. Kama na bino ekoti ti na mama mwana batu ya classe ya mukie kuto abandani classe na ye ekoti ti na mama o moteke bino mbo pesa ba producteur wana mutu makasi parce que premièrement on va signer un contrat et loko moko te nini te bo bani ozora ba 500 francs ba boye bo comme ozongo directement vraiment na tina mama mwana classe ya Minerval pour Ariachou place azana musika na pesi mbote pour Ariachou azwa force ya eloko na ye kende liboso fa kota tina mama mwana to soka lingi eloko na ye hein et la première œuvre na ye. Donc face à l'angle lenge o alingaki. Vous imaginez que na kata mbongo wana tsala ba calcul fa nga pena bénéficier mbongo nanga. Mais na bolingo ele kinanga to tika na eloti. Vous comprenez? Donc on a encore l'obeza ba poto bana partout dans le monde entier. Piraterie, soit déjà piratage wana nga. Personnellement na yebi yangote. Na yebi yangote. Bino boza kuna boyebi comment makambo internet c'est ça maka. Donc nga awa naza simple réalisateur, monteur, caméraman. Donc na suki wana soki na filmer, na monter, na réaliser, na sisi na pesi mukolo produit eloko na ye. Donc tango côté pa na ye déjà, o union se rosalama et wa talanga lisusu te. Pourquoi? Parce que naza na ba contrat ya batuté. S'il vous plaît. Mutu nyo sawata musa kombo na nga mabe bob. Bino mbolo bakate, nga le kalanga TV souste. Vous comprenez? Et bino boyebi comment moi je vis. Na rana rankinete. Wana de 1. 2. Na lingarate kokota na ba masolo ya batu par-ci par-là. Si tu as un moment où tu vas adresser sur comment comprendre choc na yo place ça mais vraiment na comme na moment où tu vas adresser sur parole na bana poto balongola image bana poto s'il vous plaît boyo kaye bien balongola habité on longola bango image ba suye bino na poto ou bien liebisa bango un bon message parce que là ça a vraiment dégénéré et ça li bêtise na poto il y a un ami il y a non la caméra ou expliquer bana abengi ngabi ya non poni na okiwa bêtise boye réputation basomba ngote à partir de Belgique on appelle si mbote Mifi Meta la mère suprême il y a une réputation basomba ngote poni boye il y a un qui yol sukola kaba ba bilamba ya nani ya Ariachou voilà et là on a ils ont ça passe babi yo sukola kaba linge à Ariachou on niga voilà pour te vous excuser ça fait rire mais c'est trop dur hein. Parce que là, c'est vraiment, mon niveau est réputation moutou. Moi, je ne peux pas accepter ça. Moi, je ne peux pas accepter ça. L'oban, yo sou la ballerie linge arrière. Je suis ma petite sœur. Na qui passe Simon la mutema. Nena nga lobaka boy. Ba baleka l'émission nga tel l'émission on a été. Mais par rapport à ndeba komelinga c'est coquette, Jorvi, Chapelet. Ngai na sokola balinge ya Ariachou, ngai. Oui, c'est bon. C'est ma petite soeur, papa. Allez, qui n'a pas moi si. Tolala na metu mokote. Na kozo kuta photo na nini. Na tindi lata na WhatsApp au publier. Tolala na metu moko. Si on a metu moko, tolala 4 personnes. Yeka moi si ye moko. Vous comprenez? Muto amone nga na osukola ba linge. Amone nga na koti na CJ pi Ariachou. Ne biteso na ke lukanini. Na bota mana libumu ya Ariachou tona sa nini. Akanga photo to a filmé aya la sabatu bomoni makamna lobaki ezaki ya solo mais moi na ebike sont mes frères sont mes sœurs surtout coquette na linga ke makasi moko incroyable so ezana mutu na linga makasi na monde artistique koleka coquette azaki
Elle me doit beaucoup du respect. Donc, il y a bien rien, non. Mais en fait, au moins, diable, ce qui a pour ça à utiliser, bah, tout le monde, moi, celui qui va penser à biso. Non, 08. Nangana tout no eloko mobo kolanda fil kolanda émission oyo parce que biso za trop net to linga trop kolanda be émission là nyonso te koleka inaperçu te kolanda émission oyo basala ki coquette Jorvi et puis comment on chapelé kolanda émission wana ba propos coquette à tenir hein tous ala non batu ba propos coquette à tenir ba lobi ke yonde ozana clé ya film oyo coquette à salaki opesi yango petite sœur na Ariachou pour pirater moi je sais pas quoi. Est-ce que on va expliquer biso non idée na yo on a habité film on a soit salon Brits non non montango te idée na yo nini maintenant et puis ba relation na bino na ba coquette na ba tona nyo surtout au baseli bino émission on a ezali parce que on a droit de réponse na habité idée na yo nini lo bana ya. Merci pour la relation tout ça en bon terme. Notre biso coquette c'est ma soeur. Chapelet Jorvis c'est mes frères. Donc dans un elo monté au Lobama B et pas en bango. Mais pour na makambuna o lobi so qui une polémique. Oh mais non ça polémique comment papa? Oh, non ça polémique té. Nazan en fait si na vanda na bango coquette banda na yebaye. Si lelo asanga mabete. Vous comprenez? Donc ma beku tungane mna olinga sale pour na yoki kenga na zu filmer. Na pesi nani Ariachou. Ariachou kuti ye moko film na ye ya bondowe. Ata flash on na chaki donc extrait wana ya 3 minutes. Azan ngote na téléphone na ye. Azan ngote. Maintenant comment est-ce que na koza film ya mutu mususu œuvre d'esprit. Omoni œuvre d'esprit ba somba ngote. Na zo ngo ce qu'on appelle ça et puis na pesa ngo comment? Eza non monté mutu azan alignement. Eza ye moko coquette. Le film wana na koti na machine te zana na kata carte mémoire na kata box plutôt na koti na machine te pour ba sal ba et na bon montage na timeline pour ba monter maintenant qu'est-ce que dans baté tant ba kenga na pesi Ariachou ba film message na flash pour ba pirater ngo ba pirater nini pour mukolo idée eza coquette OK mukolo idée eza coquette ba pirater siko nini 2 na ebisi na bana nyonso ya poto bana partout dans le monde entier. Film ya coquette, oui c'est bien ngam na filmer. Mais je ne crois pas que ngai mutu na monter. Na ozoka ndeza brut ndengwana ndeto auto filmer yango na pesiye ake ko monter. Donc ceux qui bazela yango maboko ya ofungwama. Ngaza makambolo bate. Mais on a ebiso par rapport à relation na biso. Relation et en relation. Bah français va lobelo moko le linge sale on se lave en famille. Ah oui c'est bien bolobi a finginga et so coquette a finginga par rapport à nini so chapelet a finginga par rapport à nini pour na sali bango nini na ebité mais de moi na ebike baza bandeko yanga na vanda bango longtemps bando respecter nga ba benganga cordon oh monsieur ba benganga yaya parce que dans le monde artistique la plupart ya batu ba benganga ka ya nono même na pena ni benganga ya nono et puis na batu poto mususu omona mutuza benga ya nono ndeni donc ya nono wana uti banda na kin eketi poto ya wana na ozongisela bango ba valeur wana. Merci coquette, merci chapelet, merci Jorvi na ngabino makasi waka bandeko nanga ba mikolo baloba bilamba ya salité mataba ya salité basukola ngo ka na famille. Si c'est vrai boka ma bemo po nanga ifaki boya ya nono tala boye to yoki ngo po na nini. Et maintenant le quoi ngam na zaki na droit ya répondre nanga ça te za bongo te za boye. Attention na obete l'histoire moko et salama biso nyonso na mukino to zalati nzamba sali mutu na ye Adam abi après Adam fona sala mutu moko sunga Adam ezaki Eve. Maintenant si ma Eve
nzambe moko azaki tonteur ya bato wana ayebeke abwakaka Lucifer na se obike lisolo yo na komi mbala ngana mtu nakoma facilement ntongo obetaka boye na komi mbala moko nzambe ye moko tonteur ya oh non 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 na ke place olingo ke wate te nga ke place olingo ke wate comprendre Lucifer na se Lucifer nini asalaki abi oh comment bato mbe bakoyoka na makasi boye oh ni bapese bango lokwa mobeko balia mbuma te adi basola bien na nzambe Eve o rate mbuma ya kitoko so lango bokoma mayele mona nzambe o ya solo tant Eve pas da to rate mbuma kitoko so to long to koma mayele mona nzambe pas adale bokabone côté qui entre adana na nzambe te bokabone côté en fait. Mesdames et messieurs, voilà, pour comprendre que les ambiances se réunissent dans l'émission de Paradis Musique. Là, je salue Maître Ege de Bandal. Maître Ege, il y a Bandal, il y a Solo Uta Awati, ok, Suisse, Zurich, na Suisse-Irlande. Donc, Maître Ege, le grand Baoba, Mbote, na place aux Ali, Tony Mavinga. Venanga Tony Mavinga, na ebike makambozo ya kalaming était ma solozo ya na ratsakin. Donc, pour soutenir les artistes, toujours promouvoir les artistes. Vraiment, tout ça, le lona ya non. Todo ke na biso malin na suka mais ngana na pengle ka eloko moko ngalo ba vérité omoni yana batu mususu bazo utiliser bango facilement sans que eba bazo utiliser yo ebi na yote ngana ebi ba patron belé bien make the ground shake. C'est belé dans monde de théâtre ba filles et les garçons bazo utiliser bino facilement sans que boye un petit conseil ngane na zaboye na linga robomba ba na linga mingi na za na ba archive na mingi archiviste ngai na ba préva hein caméraman na munene et puis monteur na robosa na te na ba préva oza ba papier Western Union bazo utiliser bino sans que boye ba na ba préva papier Western na etondia na boire ngote hein na boire ngote ba utiliser bino na ba papier ba $300 ba momi mo boye na bossa ko maman ngo Karine atinda ba $300 et pas film moko az artiste comédienne voilà mbongo na ezara pas Bob Molema te mbongo na biso vérité mbongo batindela yo ba aider yo bato sala ba biloko ebele po ba aider yo mbongo na ezara shenga te nga banga te so ba luka bato bokangisa bo luka bato bokangisa pas Bob Molema moi on me touche pas vous comprenez nzambe ayebi nini oazo arranger pour na biso un jour mais na opesa bino na opesa conseil ba nga ba sa elo boutique na opesa au conseil so kasage mbongo no eza shenga mbongo no ezepa na ngati naza na mbongo mutu te na laxi bino ba preuve ba eza ba papier ya Western Union na tambola na ba poche nanga ba sale le boutique ngo eza te nga naza na mbongo mutu te mbongo oyo bobeti lisolo bobeta na poto bobenga muyibi Bob Molema bo salir comme molanga pe famille na ngai famille Molema na minute eza suye obileki na bango hein azui $210 allié yango bo na bo $210 wana eza yo tem papa na ngai $210 wana eza mbonga mutoki na biso fe na nga capital Luciala lola na lola atindela biso chicon Maître John Laporte zora histoire onenge zalaki atindela biso mbongo alobi ke bokabola ba journaliste na zuna kabele yango ba journaliste Tropenza au master na ngai na Caleb Kongo ebi le grand monteur na kaboli mbongo wana na misu ya Sandra Buka la première dame quoi Sandra Buka mushi na pesi mbongo wana na pesi bato bakaboli la wana lelo kominga na lie mbongo patron na lie mbongo na hota na otanga komba petite sœur wana ta sala théâtre yo sala théâtre mais yeba ke mbongo le za mabuka Bob Molema te mukolo yo muto abenga ko ma fille papa na wana alia mbongo no déjà kala alia mbongo na tongo ka jouna ya rozo mbongo na wana et pendant on a parlé alia déjà là na donc muto apporter ma plainte à Zate j'ai le droit de parler donc je suis là Bob Molema hein, le suprême l'héritier du micro ils ont continué toujours na ya non zana nous ba papier ngona nous ils ko ya bofona batela ba papier yo pour makambo ezebele ya non ba obi Ariashu Akimi na ete oyo défendre Ariashu ate kwa petite sœur non Ariashu Akimi na benga ya ça émission pour dévoiler ma ramnion surtout Yves Lubamba venanga place Yves Lubamba maramba sali le grand producteur akomise pe trop te mais dans le bara après ça la mo maramba bien Kimi émission et puis la émission on tombe l'équipe balobi suso Ariashu za malade na habité ngana otako luka Ariashu dernièrement pour na droit de réponse na mais la minute soit ça na émission te pour ebisenga moi ça émission ça na te Akimi émission c'est que zo là ça déjà qu'il y a quelque chose il y a non et ça le romo boza na kati wana merci
en tout moment na loba bolongola nanu kombo ya Yves Lubamba. Yves Lubamba. On évite en fait mutu ya batu soto côté na kati ba bêtise wana papa comme mabe makasi. Comme mabe makasi. Banda na yeba ye parce que nga mutu apesi numéro na nga pa Yves Lubamba c'est Naomi Barcelone na pesi mbote bisika zali. Auto benga kutu lobby ya ya no yo sela nga film na nga. En fait il y a un film à petit frère na nga. Nando sela na esika mama na kokate. Toza en bon terme, en bon terme. Omoni Ariachu atanga. OK? Asa na problème tena Yves Lubamba. Top vision. Maintenant à l'équipe moko asa en fait. Omoni avant que condamner mutu hein. Que yum tu sais le kwana, il faut ça une vérification. Au vérifier nanu. Maintenant la fille a vendu a sali examen de conscience. Après ko benga pourquoi c'est le loco boye ils ont piraté film nanga il va bien ngana piraté. Maman, nazaka na posa nanu kombo no etombwama. Maintenant na piraté yo. Abi te papa nanga ko sa ndengwana te. Raison pour laquelle abaki a collé kan émission te. Pour ça l'équipe émission journaliste à Olobane, il va pirater film nao en local de n'importe quoi. Étant sage avant d'y habiter dans les émissions te. Et c'était pas que Ariachu qui malade. Avec malade le jour en ndaku si je me trompe pas on doit monter film à Muscador. Abinga non. Non que les émissions pour na bi maman. Pas les émissions oh yebi mutu oyo asali loko ana. En fait yope mutu asali loko ana o yebi été. Parce que nangai na place film ekoti na Ariachu biso just to rond-point. To luka to yeba et loko ana ebimeli wapi. Tout il sabino mitura et ofele. C'est ça un grand problème. Raison pour laquelle Abaki a les canines émission en été. C'était pas Kazaki malade. Vous comprenez? Moi j'en profite ya lobana mutu nyonso oyo azakana bolingo ya ko aider artiste. Azakana bolingo ya osala ki artiste na biso ya mboka Congo ba évoluer. Tu sais Bob Molema mutema mabe ya Congo nde esala ki Congo est progressé. Hein? Mutema mabe ya Congo nde esala ki Congo est progressé. Donc mutu alinko mona teke mutu ana place na 100 francs. Nga fona sa effort na casser 100 francs wana. Pour nga pina sani na bando ozwa. Pour vous imaginer ça mutu mususu yo vous savez contrat na mutu na c'est le film opesa nga exemple 100 francs. Ya bi c'est 100 francs c'est belé. Nga kuto opesa nga 50. Tu vois ti et ya comme mutu mususu nga kuto na ko telo fele. Yebi sanga siko à combien de fois art na biso ya mboka Congo eke liboso. Parce que quand yo moko artiste on mi pèse sa valeur et art dramatique na ote. Ndé na profiter ko yebisa batu nyonso waza pour ça film na ye. Bon, ya non, ça là vraiment pour to comme déjà to ke na suka la moni ba osala nga sin kuna na sima caméra. Banda siko lancer message, pesa numéro na téléphone et puis tokemba la moko expliquer bana poto. Mutu nyonso waza pour ça film na ye. Nga na réalisateur. So waza pour ça c'est le en fait scénario en fait notre benga script topé intrigue détaillée oyo ezolobela makambo ya théâtre to art dramatique ngana osale là je crois bien otali bondowe bomoni comment ngana komi bondowe et naza écrivain ya ba film dans la salle ba texte film qui se respecte ton film perdant tout à l'heure ba série hein ba série ba film africain na pouvoir wana yo sala ngo. Donc mutu nyonso na posa ya osalisa eloko na ye et que ezala en bon sens ezala kitoko contacter na onga suis pas un aventurier comprends. Il faut expliquer bango po ba yebage oza pas un aventurier papa na uti na beteko lisolo na bandi ko travailler na 2011 muta bimisi ngai na poto na théâtre sur na pesi mbote ici kazali papa Edo Kaungu mutali posa produire nga na komi film nanga hein Chege yabi tata l'accent c'est na tata comme film bien Chege hein na pesi mbote ici kazali Edo Kaungu a fait film nanga liboso 2011 na 2012
Antabel Production aye produire nga na Bozwa Mayele ti lelo anakin était kamaka à l'époque naza artiste l'ene comme réalisateur premier muto asali que nga na kota na YouTube na PCP mbote sika zali ezaki J de Ilua film na anga kota na site ya Jimmy Achoki. Donc Jimmy Achoki donc nga na bandi monde internet c'est pas Jimmy Achoki. Moutami balé Barcelone Naomi à côté de la Top Vision et lelo et sika wapi Arecho Mimenga. Donc na sai musala ya malamu. Comprendre? Pesa biso ni pesa bana poto numéro na téléphone comme ça. Bon numéro na nga ya téléphone. Numéro na nga ya téléphone ezali plus 243 89 33 29 443 plus 243 89 33 29 243 là plutôt 443 plutôt 89 33 29 443 là aux moko et j'en profite aussi yoye bisabatu que toza bescroti à comprendre donc tout ça la musa na biso pour lobitolia donc mutunya sana posa ya contacter ngai numéro na ngezali plus 243 89 33 29 443 plus 243 89 33 29 443 et j'en profite ya opesa ba nyonso oyo ba bengi nga pona ko encourager nga keza nango vie ata ba fingi yo ekanga mione longité à commencer par la mère suprême maman na Arlène Mifi Meta la mère suprême na Belgique na bosanité Sandra Bukashia Sandra na pesio mbote na Paris Gisèle la Jol moi c'est Pembe Moulaï na bosanité Ginette Kiala la patronne Espe Kabaswa na bosanité yo muto ebisanga mikolo papa tikanga na banotiko na film nyonso Ambrose Tête Yasunda na bosanité Aristote Kitambala Charlie Malula Landry Lukela notre boss mobali ya Lidi Manunga Landry Lukela yonde fiston Malula ya Charlie Malula en fait grand frère Charlie Malula et sika wapi motema ya président José de Londres et Vandaka et sika wapi na bosanité ko pesa ba nyonso ba na poto ya Janify meta yo oebit obananga 8 apesa ba mbote belé sans oublier ba ebanso o na zakana bango petit propre Ariachulu yeye Smith Mobembo futur monteur futur réalisateur quoi sans oublier Yomoko Bob Molé l'héritier de la presse na bosanité Lisu Nzambe Caleb Congo na pesa ba mbote belé na ba nyonso oboza partout dans le monde na sona bossene sali mabe papa nanga apesanga conseil en tout moment papa die donner balemale oh ya linga produire petit frère nanga nabi ke bateme bo tu nanga banzembo wana na ocha na ba théâtre eza banzembo ba petit frère nanga baza ba chanter donc Gabriel Makamo na pasteur na peso mbote ko ayemba mutuna ainsi que petit frère nanga propre Kini ya Kazamba na peso mbote vraiment merci Bob Molemi. Merci beaucoup mesdames et messieurs, j'espère bien que vous avez suivi mon réalisateur ya Congo au basalara que non ba théâtre ezala na kati ya mboka na biso Congo qui est toujours liboso donc à se défendre à senga yu droit de réponse nae to pesi droit de réponse nae donc binomo bolandi yango na bokebi nyonso tout ndenge émission na biso eleki là je en profite mesdames et messieurs ouais espace na biso au place de Vandi vraiment na pesi bino merci et na pesi merci na espoir ma mengi garçon simple na pesi motato place de Vandi ya kitoko trop na kati bandalungwa j'en profite mesdames et messieurs qu'on a senga merci na batinyo su ba soutenir biso na mikili ya poto na pesi mbote na ngai epa ya le vieux Tony Mavinga mbote na place Ozali maître Ege de Bandal maître Ege de Suisse place Ozali na pesi mbote venanga maître Ege le grand baoba na Switzerland et puis sans oublier le vieux Old One le vieux Mungo na pesi mbota trop na pesi mbote na ngai epa ya David Mumbele mbote ya trop venanga lola na lola capitale Luciala na robosa na jamais
nakobosana te mama na ngai oyo asutenanga toujours na musika merci Code Lausanne, hein? La première dame, la first lady motema ya vieux gobelisha fumu ya yoji bilamba na bilamba kala mingi te zoya awa na makasi ya levé gobelisha na ozelango kaka. Et puis sans oublier na bosani te na pesi na mona déjà na sa boire déjà, hein? La supérieure, la suprême Sandra Buka mushi ya place azali kimia na bonzambe quoi. Na bosani te batu nyonso tu o bolingaka biso na mikili ya poto apesi pe Ariashu Mbote. Ariashu abenanga na zela na sa émission mais sikote. Mais Ariashu s'est prêté pour la question ya kanda ya osala te monga batolier aussi ça. To suki na biso wana. Là c'est au semaine prochainement avec deuxième partie za la bongo Ariashu. Oh, les arrasos Ariashu mo la sauter. Merci beaucoup Bat Bolandara, vérité universelle. Merci beaucoup. Make the ground shake.